Ninga akiti vite. A gagné mamoko. Ah, mono finga ka faire. A gagné nini? A gagné mamo. Ah, mono finga ka faire. Directement dans le babongo, bendi mamoko portière nae, akiti mamo yo finga ka faire. Bossa tuna bi oh, a finga ka faire ndenge nini? O te mona finga ka faire. Banda mama ko tindikanga. Tanga tindinga betinga li kofi. On va mettre Jeep. Ouais, mettre Jeep. Parce qu'il y a moko. Je crois là qui boit casser mon noir et puis un chapeau. Attends bon la noir mon noir noir. Donc car mon noir noir. Betinga li kofi. Et puis tanga betinga li kofi tellement na zongi saki. Tellement pesa ki quartier na ye aller. A bengelinga ba. Je sais pas ce peut ba chèque. Je peux ba couler que sur le dessin ba ondeni. Ne balandinga. Tant balandinga boss c'est pas bien. Zaki ye moko ba komi belé. Non, ya zaki ye moko. Tanga betinga li kofi. Poya bulenga msuma yuma moi payer par rapport à nini yo ebika. Tanga betinga li kofi bulenga ko peut-être na robanga peut-être. Ka pamba dans les pas après na zone. Quand on la zone ici, ne a bengi directement et kiri na ye. Oh bon, oh bazala mona. Le maître Jeep, oh aza maître. Voilà, maître. A bois qui doit tirer pour zone ici. Voilà, maître, tant on va mettre Jeep, c'est-à-dire tout va bien maître à faire. On se comprend. Garde corps à faire. Voilà. Tant on betinga li kofi, on appelle la zone qui na habité. Chaque fois je rana awa pour yo ebikanga. Voilà, a betinga li kofi, tant on betinga li kofi, on appelle la zone ici. Parce que tant la zone ici directement à bengi ba yankena bango bazaka na quartier wana. Ba landinga. Parce que boss tellement on doit protéger ngazaki peka yemoko et ça li boss le connaître moi émotion mo bu. En réalité mettre des types bibilanga mako faye biote. Donc bino bo comment attendre des sommes d'ailleurs sogaga na robeta mba moko ye aussi ba bandage na lo za na ndako okangi mba mo gede. Parce que mutu ba beti alobi bien ba beti nga à l'agonie. Tu vas à l'hôpital na mi yebate. Si na la muki na mi yebate parce que ba beti nga lobby. Parce que lobby yango ba beti alobi bien avant-hier. Ba beti nga avant-hier. So avant-hier yango mutu ba betaki à l'agonie. Parce que dans la réalité, mutu ba kanga bandona mutu. So kanga bandona mutu. C'est comme ça apota awa, on apota awa, on apota awa, on apota awa, on a choc na mutu ya makasi. Puis ndimite mutu on a choc na makasi ya mutu, akocho hôpital lelo, babimisi elobi. Puis lobi on babimisi aye ko lukambala moko journaliste ba sala émission ngopé, ba sala on hôpital té, émission ba sala on a coin na bango. Puis ba sala on susu ya côté lema. Mutu ba beti libaya na lokolo. Mutu ba beti libaya na lokolo, pe libaya na basete. Azoki, azu shokiti. Azoki na genou atamboli alongo na hôpital pe hôpital on kota ki lobby te petit so kota ki ba ernine akota ki ngo lobby abimi yango lelo les mêmes jours abimi hôpital mbala moko ke luka journaliste pe ba sala émission na plateau te émission pe salami na hôpital te émission et salami na balabala pe ya côté lema. So on a 7 ming pas bateau parce que tout bateau oh ils a qui assombé qui monte billet. Donc moto wana so azana tante, moto wana azana tante jour wana sala effort pour payer sa moto billet oh azana temps. Ton a pour ça attaque quitte moko des affaires du jour wana. Ton a si message au bateau belle ba lancer ngote. Puis bon on a pas billet te comme oui, mais moto muso azana ba billet na ebele azangi bateau repé ça. Pas teki yangote na ba page to moni soldat de salami mais na kati ya site ya ni ya jour ya salle to yo mona ba vide mais tandis que ba bien déjà silaki donc c'était mingi on est robete la ndé ngona ezaka mutu nyoso o asa ba bien na ebele so o kaba yango zala sir que mutu na opesa akoya Ton le baki héritier watana bien na niveau ya 6200 places ou 6800 places ou ta beta qui na scène musicale pas te bandi mele ngate ce niveau héritier yangoyo niveau héritier yangoyo 1400 places au niveau na ye pas chango P2 oui héritier koya nanu vanda nanu tala vanda nanu na fabrication kobuka na te Luka no le ka fabrikas bongo ya na basala minene wana
Bosser qui fabrique ça, bosser qui fabrique que habite ça la 2000 places ça non comme on dit je crois. Oh là là. Casino de Paris ça la 2000 places. Ton dans le bac ngape ton euro le bac héritier watana bina scène musicale. Habite à 2500 places bon di magite. Parce que comment on va commenter habite à 6800 sim d'habite na 6800 à quoi il m'a mon 1400 1400 pas même à quoi 3000 1400 on a zoomé aux records hein c'est de la mission mon congolais d'habite à ça la 1400 je crois ça des résultats premiers musiciens ou à l'accès sur que ça la 1400 oui tant on habite à 1400 on a mis balé on a après que télévision à 700 places tu habites 400 tu habites à peine à 100 places mutu bela du choc na mutu yo sera na mutu hein du choc na mutu a du choc na genou biso badolo etambu saka biso za tête na makolo parce que ba bonzio mutu ba bonzio na genou na genou mais au long na hôpital eti na coin na bino pour ça l'émission ya côté lema et bon gato vandi à la goni ou bien ba ça intervient au hôpital mais rien yo ya côté lema pour ça l'émission est 1 heure du temps ni au ka vertige ni loko loko za makasi na babando na bilbo kankangi babando ngo pe ata sini ya dake zate ata sini ya makile bem na mutu ezate pas au confirmer sur que pe journaliste autour les trucs que tu bilanga makofi nenga betaka passer les padres scénario même il y a passé les padres ngana zana passer les padres passer bana ko finga jibi lelote que tu bilanga makofi atambula kana moto déjà pour atambula kana moto baza mi tukate mais kule bimi ke mettre chipa za kina Jaguar tala le kuta siko aïe qu'on confirme que passer les pas de type bilanga makofa kebisa ikaka petit keba na kombo na ngai mbala moya ke luka bandage loko bazana bandage na ndako akeluka bandage kangi na loboko mettre type mtasalinga boye abukinga loboko ici c'est Gaulois toke ici c'est Gaulois ici c'est Gaulois nani aboyanga toke tiba balobi ya sikeye ni de ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à compte sur ma dîner au quoi ta chambre était. Na compte on s'est distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV. Ma gang ma film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi la rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. La biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Bella.
dans les douceurs, sécher dans laisse-moi te dire en face, mon pigeon voyagera pour la matin, poli, qui a ma France dans mon âme. Pourquoi son calima sourit dans mon putain pizzotti, ou bien le maïmi, y'a mon papi maïmi, y'a mon livre maïmi, n'a pas rien avec y'a souci, y'a mon papi. Pigeon voyagera comme melangate bolingo ya mamunanga mobiala maimbi nalinga yo sans intérêt c'est pas pour rien nabelela yo mbondo ata ebale ebomeli yo moto jamoko boya komela toko sukola mai Gauloise gladiateur na pesi bino bambo théâtre ici c'est Gaulois Gaulois vanda awa Gauloise vanda awa gladiateur vanda awa bambo ya bonne musique bova na sima bino tu boya ebele pona koyoka ba actualité pona koyoka actualité ya juste dernière c'est Kabronina moto ya mbo bakisere papa Hervé opusana liboso wana tosalaka nde tosalaka aïe non naza déjà awa gloire qui amwini mona suka ya bagoloa bakisela ye bakomobela ngai capitaine ya bagoloa dafula luka da brassard non la tango aïe non la pesi bagoloa to bambote na bino ba obavani liboso bazo la télécommande boza à l'aise Gauloise vanda wa Gaulois vanda wa gladiateur vanda awa amour ya bonne musique boza na sima et boza na sima moi actualité mo ya muke to beta bon to leka mikolo tu nazaki na moi temps peine au travail pour santé et déranger que moi muke grippe beta ngoma makasi yona ko sala mo analyse mo muke et tout qui met des jambes en côté kuna na Paris de la Défense il a fait rigola où il a le 26 avril au livre concerne Bisso il y a Paris de la Défense ça les a na 40 000 places bon mon qui n'engue bandi comme ça la analyse na ba chaîne na bango na ba page na bango ke kalate ba billets vide bokene osomba ba billets et là on peut na obete la CT mingi ça que côté ba billet déjà vente ba billets qui kitoko donc Gauloise pour ça les fortes comme en décembre té donc ningo zo kota 11e mois kalate awa pour ça les fortes kota décembre té ba billet déjà et si là pour faire rigola a lancé date mususu o ezali na kati ya poche na ye parce que 42 ans na poche ya faire rigola mdasimbi actualité bikolo azolinga bwaka des dates les sous na confirmer bino faire rigola na des dates na poche donc so bo 6 ka ba billet à lancer les biso maman ba date mi balé pour epesa moi sentiment quoi et nazo bisayo mingi na obeta seti na bato oyo basombi ba billet belé donc par exemple bato basombi ba 15 billets ba 10 billets donc na ebete la bino pena seti makasi bino bato boza kuna poto bato bokota salona biso to yebita so to kokota ngo so nzamba sungi to kozala ponga bela bandenge na nga déjà so nzamba sungi passeport na ngeza ona so nzamba sungi ka visa beta mita ona mbala moko mbongo na keso ba billet na ngai siko nazo telemela mingi bato basomba ba billet ozaki azana bamsu basomba ba 30 billets
ba 15 billets ba 10 billets donc il on a le mingi mingi tango ngo pesa mutu billet wana sala effort oyeba ke mutu wana akoya na concert aux en attend ce qui peut roteka billet oui c'est normal le jour wana et parmi bato basomba ba billet belé bateka rapi ba billet et tango moni ke mutu mo libanda de ces autres ngala zo luka billet akoteka les billets donc chose ate yaza ba billet na belé oya sombaki so nazo beta 7 mingi pa bato wana parce que surtout bato oya ke asombela ki mutu billet donc mutu wana so aza na tante mutu wana aza na tante jour wana sala effort pour pesa mutu billet oya aza na temps ton aposa ata kiti moko te za fait du jour wana ton asi message au bato bele ba lancer ngote et puis bon on a ba billet zo te kama oui mais mutu muso aza na ba billet na ebele azangi bato kopesa pa teki yango te na ba page to moni soldat to salami mais na kati ya site ya jour ya salle to yo mona ba vide mais tandis que ba bien déjà silaki donc c'était mingi on est robete la ndé ngona ezaki mutu nyoso o asa ba bien na ebele so o kaba yango zala sir que mutu na opesa akoya pesa la si mutu na opesa za mourir bonne musique asa gaulois beza gauloise oyo ko pesa billet parce que akota oyo pesa mutu mo bazane gaulois te azu billet pasoli azu billet tumbi de ça déjà perdre ya kit moko et otika la vide donc c'est lingi utata kit moko tika la vide pour kala soldat to salama ndenge soldat to salama donc ni aza chaque émission on robeta 7 na bato nyonso basomba ba billet ebele soki okoteka ba billet wana te pesa mutu oyebi ke mutu akoya na beti c'était pour la lingite na kata site ba comme la sold out mais na kata ya salbo quelques kits tika le vide non biso photo betra ba concert wana mo wana ya nini kombo wana ya rideau pa na biso ezalate donc chez biso rideau to yebi yango te to bato basela ba rideau basela ka ba rideau donc chez biso to telemela rideau to kosikala ko somba rideau te na ba concert na biso ba concert na biso eza ba concert ba to concert mo be elala nango déjà banda ba beta concert mona na kate ya omona projeter les images o ya martyr o mona na télé na o o mona na télé na image ya martyr malgré que ça mena bien pour la caméra eza image à stade de martyr donc na projeter na machine na ngande na tie na HDMI je crois tout le monde a image o ya stade de martyr donc talent on a pour ça tala concert ya faire stade de martyr na tala on a pour ça tala concert ya nini ya des arena na tala ka ba nini tout même ba Zénith tout dans ça non nana millions de concerts ya faire quoi parce que ba biloko boy bato ba na ngote tant na lobaki ezana bato nyonso ba beta stade de martyr mutana vidéo intégralité ya boya sate bon demaki te yango na yena ngobile boya na ngote ba martyr to betama pona ko manquer bato te na manquer mikolo te na biga ba martyr to betama vidéo ezakate vidéo to lo bilate ya 2003 minutes to lo bila vidéo officielle o eza intégralité lo bandi pe sili donc lo bandaki awa esileli awa c'est tout mutu mota za kana ngwen intégralité wana pe o eza bien filmé ngi bande ya Chris production ba filma ki boye et na profiter moi na pese mbote na pas di enzo la mukishi tona telemeli bato oyo bosomi ba billet s'il te plaît bato bosomi ba billet bosala effort ce qui joue on oteka ba billet pe na salle teka bato otekele mutu billet mutu akoti ranke obombeli mutu billet o tam so jour wana na tante to lingite de wana naza d'accord na binote ba golo o ba osale loko wana parce que tous ces belé kuna na kata poto to toni sa salo wana par de la défense wana bongo to leka
namara mususu quand les ala la muki héritier Watanabe Gogan à la célèbre date à la célèbre date na la Belgique des dates et le répète moi passé tellement c'est gâté vraiment c'est gars et le rôle qui héritier Watanabe azagra na ban niveau na et ton le baki héritier Watanabe na niveau ya 6200 places ou 6800 places ou ta betaki na scène musicale pas de bandi ngate c'est qu'au niveau héritier yangoyo niveau héritier yangoyo 1400 places aux niveau na ye pas chango P2 oui héritier koya nanu vanda nanu tala vanda nanu na fabrication kobuka na te lukana no le ka fabrication bongo yana basala minene wana bosser qui fabrication ah bosser qui fabrication que habite ça la 2000 places salon comme on dit je crois oh là là Casino de Paris ça la 2000 places ton le bac ngape ton euro le bac héritier Watanabe na scène musicale habite 2500 places bon dimagite pas de comment va commentaire que habite que 6800 sim d'habite na 6800 à quoi il m'a mon 1400 1400 pas même encore atteindre 3000 1400 on a zoomé aux records et c'est dans la mission mon congolais la bête ça la 1400 je crois ça des héritiers premier musicien ou à l'exception que ça la 1400 ça oui tant on bête à 1400 on a mis balé on a après que télévision à 700 places tu as bête 400 tu as bête appelé à 100 places côté moi on peut la repasser à 1000 de sans raison la repasser à 1000 de sans raison parce que 1000 de sans bah PC torche il va PC charger c'est que torche chargeur exact torche c'est que et si les charge mais charge très le mouquet moi charge en sous exact ba spiritas bon mon te que oh héritier saleté à ça il faut te à quoi il na niveau na tant sous na salami 400 place voilà tant bossa la 2 mois 3 mois bossa il peut sold out c'était buki luka sous moyen au solde ba bien wana pour 1400 na bon na aussi ça on dit héritier tandis que a on a Congo non héritier attendi ça salement côté parce que héritier nabi des concerts héritier na zala stade des martyrs irata piaka na même la fiki ne tondate faire le bango bien avant qu'on confirme na poto avant bandimo libanda faut cheyo na bandima yo et pas na yo na ndako na binoso bandimi ndi libanda bandima wote tona ya mona quartier libanda maître ngata parler boy yuma franchement na ngai salami 400 place et mo se pelisa et mo se pelisa ngate puis on na casa Belgique ça va nous na biso l'autre c'est la 4000 salami 4 on église on a une église moya muke le wala islam 1400 place on a salle moya muke Passia Gabeya yampaka sa jamboka omoni ngote bokomi bosa asko promotion omoni ya boesko promotion fait ça na makasi de botika te 1400 place on a niveau na bino yango na bosa asko promotion makasi pena donc ba fanti écouter bosa appeler fort mais so bosa sold out c'était ngaza ya ko ina niveau na tandis que Nathan au fabrique ça que signé Zénith
Je crois que ça va 2500 ou 3000 places. Il faut vérifier. Pour Zénith, c'est à 2000, 3000, tout 4000. Et avec ce score, quoi, il a 1400. 1400 francs. Gaï. Nana tinaki oyawa. Oya komona pasi ya pamba madofolo. Wata nana tinaki oyawa. Musique da pasi. Oya komona pasi madofolo. Courage héritier watana belingo kitina niveau na yo. Desaloana. Mikata. Surtout baisse de calcul, on a acheté là-bas 2800. On a acheté là-bas 2800. Et ça déjà moi ça va. Quand on a voulu remettre la basse on a double mais petit au sel monsieur bon. Et ça normal parce spiritual c'est pour ça la promotion tant au bioterre na bingo fongama. Pour ça les promotions ba billet si là on a pour ça ba billet wana et si là t'as 3 jours 4 jours mais une semaine. Et si nous avons un côté de la moulonga, nous avons la sorte d'apte. Et pour ça, on peut bien. Pour ceux qui peuvent rater, attends, il y a 100 personnes, ceux qui déjà aussi se billet. Papa, on sait qu'il y a une sorte d'apte. Guichet fermé. Guichet fermé. Oui. Nous avons fait des balles. Ah, on a fait rigoler dans ce bisayo. J'ai sabé que c'est live. Na leli na tela bloga ba image mais na sa commentaire na ngote yanga bayemba boite papa bayemba boite o salama be ya bayemba boite Tu vas vraiment partir, mon pardon. Avant de continuer. Ok, professeur, pendant ça, t'as continué. Comment tu as fait des ayakoutalina? On te regarde à style à pas du matin dans moi. Jésus. Comment tu as la parier? Mais c'est la caille poto, ça fait une année. Na c'est pas projet à parier. Dimanche, c'est le sambo na bondeli nzambe. Balopelanga si bazoyo. Nyonso nazosi bezo pola. Tosalaki bashaka molingo na ngai. Katia Oteba. Mama, na soba, on va passer comme on a coucou.
Talano peleno Panseta moko Tango mosusu koki deja kumama mambo Kozoluka musika Talano peleno Panseta moko Tango mosusu koki deja nazobisa yo non nzembo eza ba 7 ans passé 7 ans 8 ans mais fira azoyembela yango kaka ndenge ayembaka wana kala tala nayebisaka bino misele ko affaire egola soki akei Tout Michel va faire ça, il a un siècle. Fira le Lionel Messi, bah rare. Moi je joue à bon, moi quand a bimi bon aussi. Messi quand on tire balle bon, et si tu as balle roi Messi, tu ne peux faire ton tir musique boy. Finish. Biso tout ba fanatique de Luginzela, ba musu bazongi ntwadi, ba musu bazongi catholique, ba musu bazongi armée de Sali. Pour les biso bao frère la tire musique micro et gumba mesili na kangiango so nzamba sungi na zikopa mikili na kate na kefa na mikili na tiki na TV mais tellement le bla mingi ba golwa na ko bla kande ba golwa non ce n'est pas possible et mérite maelo so mo na makambote mamambo na yesoba bolingo pasi koboya yo nazokoka te non c'est pas possible goulwa zikaletor et bamourir bonne musique pour que sombaka déjà babillé ya New Arena pour que sombaka déjà babillé di pour que ne sombaka babillé karate bilengi sozonga na kati ya mikili bilengi sozonga na kati ya France wana na Paris de la Défense Firego la kaninga lobaki to sala makambo o bango bazo kanisa te eza makambo nini kaninga lobaka méserve parle à ma place pour comprendre les jours on a besoin devant un chanteur nazo ebisao to la mungi kande za la bacholti na bango ngi koma bego kosela maître type bilanga makofi bakosele makambo ba scénario ndenge sala magaye Comment la madame mtasali bela scénario na yeko mutu bela sali scénario na ye azana ya l'aise ke naza boy mutu bela sali bela scénario na ye ala l'aise tout normalement parti kaka ata moi 2 minutes bon to zo to commenter moto na comité na kabinda dans la kabinda en face à Pain Victoire et pas boss James Kabengele donc on a commis wana base ya mettre jeep ndepena so dans la kabinda moi so dans la kabinda so dans la mulero côté kabinda en face ka ya Pain Victoire entrée ya Pain Victoire donc il pas boss James Kabengele na koma wana parce que fallait que soigner ba masolo wana et alors on a commis wana je crois na comment là c'était vers 20h c'était vers 20h on a commis wana na fandi na mapera ndeza la boss pas ya minga normal to fandi to solo là et puis dès à mina moi la benga nga ba régionnaire nga wana to fandi na so wana to solo là ndeza là voilà et après il y a eu les 2 heures du temps comme je crois 22h 23h na moni noa moi noa car moi noa ya noa et les kinga foi bon na chepekate yo ebika absolument problème na mopité et après à un moment donné mon esco noa ne zongi soka place biso to fanda ki na mona ekitisi vitre na ekitisi vitre na moni elongi ya jeep parce que tout le monde a bon même dans la télévision mettre jeep voilà mettre ya faire voilà parce que na bien voilà le nez très bien na bien le nez très bien na mona ekiti vitre et alors tant ekiti vitre pour ba ebani pena en fait ba mona na pena boss wana James Kabengele et moi perso alekio ba mona na boss ani na programme te boss za mutu ya mutu nyonso boss za ne mécène boss za mécène tout na za boss boss te mais em supenga na za beauté on se comprend donc les années mécène aza pona mututu voilà et alors tant moninga akiti vite a gagné mbamo ko mono finga ka faire a gagné nini a gagné mbamo
mono afingaka fere directement quand dans le babongo bendi mamoko portière na ye akiti mbamo yo fingaka fere bosa tuna bi oh afingaka fere ndenge nini o te mona afingaka fere banda mama ko tindikanga tanga tindinga betinga likofi on va mettre Jeep. Ouais, mettre Jeep parce qu'il y a moko. Je crois là qui boit casser mon noir et puis un chapeau, attends la noir mon noir noir. Donc car mon noir betinga likofi et puis tanga betinga likofi tellement na zongi saki tellement pesa ki quartier na ye aller a bengelinga ba je sais pas ce peut ba chèque je peux ba kuna que sur na besi ba ondeni nde balandinga to balandinga box c'est pas bien kazaki ye moko ba komi belé non ya zaki ye moko tanga betinga likofi boya bulanga msuma yuma moi payer par rapport à nini yo ebikaka tanga betinga likofi bulelo ko peut-être ngana ko banga peta ina ka pamba dans les pamba après ngana zongi ko tanga zongi ici ne a bengi directement et Kiri nae oh bon oh bazala mona le maître Jeep oh aza maître voilà à bois qui droit tu poses ici voilà maître tant là ba maître Jeep c'est-à-dire tout ba bien maître affaire on se comprend garde corps à faire voilà tant betinga likofi ngape na zongi na habité isha fo jorana awa pour yo ebikaka voilà a betinga likofi tant betinga likofi ngape na zongi ici parce que tant la zongi ici directement a bengi ba yanke na bango bazaka na quartier wana balandinga parce que boss tellement no protéger ngazaki peka yemoko et ça les boss le roi net moi émotion mon bout on s'habité Abdul Kota la kata lopangu et alors tellement nazaki agité il fallait na kota lopangu mais la boss na kota lopangu te ba yemba mo basangeli moko zo bettinga nzete moko awa wana maître Jeep to batuna inde ba moko maître Jeep azwi nzete nzete mo liba ezaki na ba sete a bettinga ngona ngelo gangi Jésus mususu ya bettinga je sais pas, Mbeli, c'est super Mbeli mon boy, donc je crois, Mbeli, je crois Mbeli. Betting Mbeli. Namutu. Kila malamoko. Moi quoi, j'ai Gillette à Katinga. Hein, Richard, Lissan va bien mon hein. Ouais, tout le monde a peine ba. Je crois que tout le monde a biso ba comprendre. Donc moi Katinga ba Gillette awa. Donc c'était terrible. Boss tout autant à moni bon ça les sommes. Ti polingo ba mambutunga na bengisi awa. Boss aleli. Ne ba yo kima ye Jeep wana za koti na mutu kapa azwa de mal ne bossa koti na kati ya lupangu na edo na biso je crois ba image ezali to na routine de la yo o elisango bato ba mona na biso na ko ikao kerit na ye biso lo côté ba bandi ko pupula nga wana ba pupoli ngati na yo se retrouver na hôpital ba ine donc na yeba ki pe même pas ba yo koti nga na salle wana ti bazo zo misanga ba mai bazo tonga ba pota dans na yeba tende na se retrouver na tongo boemba mona ba pota ba ni. Mais vraie cause il y a agression yemoro tango amonio a rolobanini pour ya mettre affaire. Est-ce qu'il a faisant la mission ou insulter faire gola ou peut-être mettre naé et ko motiver à réagir le lingo à réagir envers eux. Bon, Kerit, au monde de Zaraboé, net le gars na TV premièrement, net nga selon éducation nga o ba parents ba pesanga. Je ne connais pas passer à la télé pour inciter quelqu'un. Non. Les éducation, les gens mais le problème c'est quoi? Au moins, au Congo, il y a une vérité de l'Obaka et je suis choqué à moi. Net na Congo, c'est le que artiste en ligne na Congo soit disque d'or certifié par Sinet par Fanny. Azate, les ingérités. C'est le que artiste en ligne doit découvrir biso barena parce que tu es pas barena tout. Quand les Arabes Bexi, Olympia, Zénith. Mais c'est grâce à Fali Poupa à yo moni sa biso na mokili barena. Que le peut mona ba mise belé ba obetango. Parce que obi que Fali ndaza mutali boso o a découvrir barena na Congo. Et c'est injérité. Bon, n'habite bango selon agitation na bango contre biso là je sais pas. Parce que nga na vidéo montre na tikala o likala TV na film na film. Na la problème na été azarti sa mboka na biso asala ka musala na bien na ndenge na ye. On comprend. Na film na été parce que ça père responsable azala ba occupation na. Mais aussi un artiste fait rigoler nini, je pense que yoza mutali bosote na yambara ndeko moko ndeko patient o yaza qui peut agresser et pas mettre Jeep. Bandeko musu pe ba rolelara na comme mettre Jeep même ba audio makambe belé bima. Tant que l'artiste fait rigoler ou soit bureau nae ba romona makambo boye ba romi lo belanini en fait. Et puis s'il faut couper sa message moro na artiste fait rigoler pour esa image ya faire une des à la sali. Quand on parle de Jeep, on va directement faire rigoler.
s'il faut qu'on passe un message mort clé soit dans l'artiste Ferrego là, je pense que voilà bon à vrai dire on a évité nebika azaka et Wario et ndenge ba bien so na Wario on a évité so comment donc alubilaka fali popa car on est actualité comment on passe na ngambo na bango actualité à souter et on m'a bien créé le rona bango que mettre JP mutabeti ma coffee mettre JP bengele batu ba betaye ba kale boy ya monite vonde dozaleli visa misiki oyo ko lobby to ebinante likambo salamité yo le kango bossa la ngobez parce que fallait pas parler actualité beaucoup actualité que boy faire rigoler aucun jamais aucun gaulois batu tout bota nga ba ebi gaulois mo ta na mama bitumba ate batu ba betaka batu zaka ba wario batu ba finga ka batu zaka ba wario batu ba finga ka ba insalité batu ba tikala ka mitakala makambi bele zaka ba wario tout mon a l'aéroport aba vidéo bi mandenge besenganda beta nyama ko likof ngala sepela nango parce que nyama ko azamto azamo loba na tele azamo tabi loba besengande azamo tali kofi donc to sele musala na nyama ko lobi loba fingi besengande ese besenganda yo na TV besenganda na TV te besengande ba sa musana ya salaka nyama ko asala musala bi loba alobi besengande ba azamutu azametre azamo tali kofi ba kudena beteli kofi kawa makambeseli siko ko tala ya on nga solo bela bolandi est bien alobi ke maître à otambola na Jaguar alors le bosso considère ngwana maître tibola ngama kofi dans la Jaguar te ay maître otambola Jaguar na ye boy akutani boy mais bango baza parmi bat o balba maître type bila ngama kofi souffraka atambola na moto mais le ko sabiso ke maître type atambola na Jaguar mais la analyse de morceau landi balba maître type ka souffraka ala boy azaka carte azaka boy mdara carte bien alié mo le basso dans la Jaguar donc le couteau déjà bandé 1 2 mais le type bengi so ba kilekaki azonga benga pse yo ofinga affaire quand les mettre type ese ofinga affaire mettre kiti bala moko bandi obete ma coffee abengi ba petinae ba parce que faut e bandinga lobele tanga beti les coffee boy a résister a bengi batma oya ye ba yemba walo kale bando beta ye boy oh là là c'est na bino bosala ngo bien surtout beaucoup kuzuko kanga ba bandage na mutu wana ba mettre na makambo ngo akibila bandage na mutu awa zokia non papa la réalité met des types bibliens ma ko faye biote donc bino comment attendre des sommes d'ailleurs sogaga na robeta mba moko ye osuba ba bandage na lobo za ndako okangi mba mokende siko mutu ba beti alobi bien ba beti na alagoni tsa benga l'hôpital na miyeba te sina la muki na miyeba te parce que ba beti nga lobby siko lobby yango ba beti alobi bien avantier ba beti nga avantier so avantier yango mutu ba betaki alagoni parce que so dans les réalités bien mutu ba kanga bandona mutu so kanga bandona mutu c'est comme ça pota awa on a na choc na mutu ya makasi prendimite mutu na choc na makasi ya mutu akocho hôpital lelo babimisi lobi pe lobi on babimisi aye ko lukambala moko journaliste basala émission ngope basala on hôpital te émission basala on na coin na bango pe basala on susu ya côté lema mutu babeti libaya na lokolo mutu babeti libaya na lokolo pe libaya na basete azoki azui shokiti azoki na genou
atamboli alongo na hôpital pe hôpital ngoko taki lobby te biso ngoko taki ba nini akotaki ngo lobby abimi yango lelo les mêmes jours abimi hôpital mbala moko ke luka journaliste pe basala émission na plateau te émission pe salami na hôpital te émission et salami na balabala pe ya kotelema ya oza choc na mutu oka vertige te hotelemi osisi pe mission nani maître boye beti ngai Kongomani actualité ça passe hein ba wari so uzangelo ko loba cha micro na yo bana kumisa leader na yo kumisa ba wari ba otala yo ba actualité c'est belle tout le monde ba actualité belle la télé on peut la actualité na yo ça makambo na yo mutu bela zo choc na mutu yo sera na mutu hein zo choc na mutu a zo choc na genou biso batolo etambu saka biso za tête na makolo parce ba bonzio mutu ba bonzio na genou na genou mais au long na hôpital eti na coin na bino pour ça l'émission ya kotelema et bon ato vandi à la goni ou bien ba yo intervient à l'hôpital mais rien yo ya kotelema pour ça l'émission est 1 heure du temps ni oka vertige ni eloko loko za makasi na babando na bilbo kankangi babando ngo pe ata signe ya dake ezate ata signe ya makile bem na mutu ezate pas au confirmer sur que pe journaliste d'autres les trucs que tu bilanga makofi nenga betaka passer les padres scénario même il y a passé les padres ngana zana passer les padres passer bana ko finga jibi lelo te ke jibilanga makofi atambula kana moto déjà pour atambula kana moto baza mituka te mais kule bimige meta chipa za kina Jaguar tala le kuta siko aïe qu'on confirme que passer les pas de passer les pas de type bilanga makofa kebisa kaka petit keba na kombo na ngai mbala moya ke luka bandage lokaba za bandage na ndako akeluka bandage kalinga loboko meta chip mtasalinga boye abukinga loboko do bino boya aga la bandage na biluka uzu chao magambo to yebile sala kati na mbi yaba bino bo sala ngote tari gitango ya nzambe bino bo sala ngona fe mpakati na vela nga Ismaël là va vela nga mo Ismaël je crois Ismaël bien basala géot basala réalisateur Gloire dit les personnes montent au théâtre déjà pour la ça fait mpaka tika kombo na ngana ndinga mabe na kokangisa yo shuna kutana na kobeta yo mbala moko bango ideye ya baka suba bando wana kana coin do bino boko maka sopta la gyo kobeta yo mbala mo yo zu bandage do boko na bino pelako ba docteur na parler boza ba kisi nyonso akangi bandage na boko momba ayepe mama bu émission ko la balabala Allah c'est bon parce que non sali bongo za lokuta so so akuta na nenga solo papa poton di magaji maître bilaka makofi muta betio porter plainte au porter plainte o ila ba la preuve na yo o la kisi personne ba bien na ba vidéo nde baso betanga o jongo wa mutu basangeli batikeli téléphone na ye
à filmer. Ou bien, tu vas filmer les images. Parce que tu vas bien image dans le téléphone. Tu vas sangler le téléphone na bimi. Bon, c'est que le téléphone, tu vas pandi. Parce que tu vas filmer, tu vas filmer. Après, tu vas le téléphone. Tu vas mensonge, papa. Tu vas leader. Tu vas le rôle. Tu vas là, tu pongi. Tu vas cop oyo. Cop est un cop, tu vas avoir actualité. Son actualité de vanda. Non, c'est l'émission chaque jour. Chaque actualité a été dans la tête. Ben, on a recréé. Bon, on a une émission, on a créé. Tu comprends? Et ça, c'est le moment où on a splendeur, c'est splendeur. On a une image, on a une chute dans la biseau. Gay musique. Musique, ça passe, ça pèle. Moi, on gagne là. Sur la messe de jouer et on peut s'en pongi pamba. Toi, son désir combien et on peut en pongi. Donc, moi, on a splendeur boébien. Boébien n'a pas de débat na eke. Ferrigola ça faut chanter. Ferrigola y a des temps. Grand chanter ça fallait pour pas Ferrigola boé. Donc les mots n'ont pas à chanter. Parce que yoga y embellier. Musique ça passe ya. C'est quand on va m'appeler le bal bagay concernant la musique. Tout le monde a blanc dans Moussaka, blanc dans Moussaka dans le plateau a critiqué Fali parce qu'il dit qu'il yemba. Blanc dans Moussaka les qui Fali no yemba. Il y a vrai. Eh. A rappelé critiquer Fali pas yembi danger. Parce que yo a critiqué Ferré, o yembi no yemba de. Mais regarde, Ferré wana yemba ba d'état de beta maka na de boy. Na de tas ko yembi. Atanga iso na ko no yemba weza. Faut chanter mon boy. Ebite bato bakanga na bino bazaka boy to ni nzambe na ngai. Et monsieur Sili papa, et monsieur Sili. To kataka monsieur Sili. Et mérite moi losi na peso bambota trop et donc musamba le touchable. Bash Bashir boss mboka voyageur à 37 fois espace à Emo na peso bambota trop. Pierre Mboma de tous les temps de tous les jours et Pierre Mboma de tous les temps de tous les jours. Mami na peso bambota trop et na peso na mami na ngamususu.
Orgamboma pe de tous les temps, de tous les jours. Orgamboma. Mami na peso bambota trop. La pesi famille mboma nyoso bambota trop. Eza baleki ya eza baleki ya orgamboma. Bayaya orgamboma. Bandeko ya Pierrette mboma do famille mboma tout. Na pesi bino bambota trop. Edo Musamba le Touchabe. Kevin Zola El Capo. Na pesi bambota trop. Medio Bukasa. Grand Jogo depuis France. Grand Medio plus que Iniesta. Na pesio bambota trop. Mama Rosa Masayo. Odile Manzaka Mwasi Nzambe Nzaka Lose. La ville est tranquille grâce à qui? Commandant Rémi mal à l'aise. Na pesio bambota trop. Sarah Masoko Makolo Soin. Francisco Tandele. Papa na Francisco Tandele. Papa na Kalidor, Keliana Tandele, Motema ya Sarive Poutou, Tandele, passeport rouge. Sarive Tandele, passeport rouge. Avant Jaga, Europe Mobile, n'est-ce pas à 3 minutes, n'est-ce pas à 1 heure de temps. À Rola la Mukiboy, na 3 minutes on a Kaboli, 1 minute en Espagne, 1 minute en Pays-Bas, 1 minute en Belgique. À 3 minutes, ça arrive passeport rouge. Na pesio bambota 3 côtés aux alliés Rossina original. Jonathan Manzanza dit Pelé. Na pesio bambota 3 côtés ali. Grand Jogo parmi les Jogo. Na pesio bambota 3 Thomas Bonanza boxeur le plus suspect na Katia France na Katia Bruxelles. A gagné un combat quand on ronde moko. Et gagné un combat les coffres moko. Thomas Bonanza, grand boxeur na Casa Bruxelles na peso bambota trop. Roland Mayala, grand Jogo de gaucher les plus suspect plus que Messi. Moninga ya Willy Sissoko na peso bambota trop. Lisette Molasoko, Shakira, Georges Ambengi, motema ya Madebo. Georges Ambengi, motema ya Madebo na peso bambota trop. Et na souhaité sous joyeux anniversaire na ngai pa Afi Lundengo. Afi Lundengo na pesio joyeux anniversaire na yo zalaka yo Afi Lundengo nazaka ne lengiso na robenga kombo na ye les nouveaux mariés Kalate marambosa ko salama déjà Pepo Derby Penane motema ya merveille Lembani Kalate oyo tozo kende ko salama kambo nyonso complet to ko tika tana nyongo moko te ya Lembani. Après maman to ko longola kombo ya Lembani wana zo comme merveille Penane di yo na pesi bino bambote trop côté boali. Quant à moi ce qui est sozongi na noté na profiter maman ko pesa mbote na ngai pa ya président de la République démocratique de la Rumba congolaise Ferregola Gisde Niance ni Kabolori na moto ya Mbobakisela Papa Hervé, l'homme de Doubladidas Arena, l'homme de Festigola, l'homme de New Arena, l'homme de Titi Bakolela, Papa na Melina Mathias Colline Davina Parker Ozias Mathias Gola na pesibino bambote ya trop côté boali aïe non ngana bino soki yeso azongite tokuta na numéro mususu ya sika. Ciao. Ici c'est Gaulois, toque. Ici c'est Gaulois, toque. Ici c'est Gaulois, Nani aboyanga, toque tiba. Balobi yasikeye ni ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte on se distrait dans notre mtolinga te. Greatness Congo TV. Bagage ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting.
de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement.